banganga ebele balobaki mbula ekobeta te ebele balobaki bato bakokufa. Mais ce que malheureusement eloko ezobangisa ezali nini po banganga fali na bazala te, banganga fali bazalaka libanda po chaque musicien aza na maître spirituel na ye na makambo oyo etali na musique. Mais siko à propos makambo wana eloko ezobangisa po samedi lobi eza samedi ezali journée au sata tambola. To ça bino plusieurs fois émission na bino journée au sata tambola ezaka mardi na samedi. Samedi pourquoi po babengaka na kombo ya maimona batebele baza na connaissance ya maimona. Il a plusieurs sortes de maimona, la bonne et la mauvaise. Faut koyeba parce que maimona ni o apesaka mbongo po maimona to lobi eza famille. Démon o apesaka bato recherche akitaka tambola na journée ya mardi te matambola na journée lelo samedi ya lobi samedi. Mais maimona o apesaka mbongo o atambola na satan na journée ya lobi samedi pourquoi bato bakufaka bato basalaka ba accident makama mabe esala mingi na journée ya lobi. Psychologue ezobangisa biso na conseil wana nde etomende journée o satan tambolaka. Siko olobi bien eloko bozobanga. Donc même bino ba maître spirituel au moment na spiritualité bozobanga parce que ça samedi oyo nganga démon oyo apesaka richesse atambolaka. Eza jour bato bakufaka na ba accident. Donc ndenge ozobangela bon yo mo posa sur oza conscient que na ndenge banganga so ba l'équipe balobi que conseil a fallu bato bakokufa. Donc yo bozo ko prouver que na eza jour bato bakokufa parce que eza jour oyo démon apesaka richesse atambolaka. Maître spirituel sur comme la journée à mardi te journée à samedi il faut ko bata manandako oyo par rapport à ma bende ça la marami pour satan azana niveau le kolo bisonyo surtout ba maître spirituel to zala na simana e est impossible la journée moko des conseils ebetama est impossible. Pourquoi tu le bien c'est impossible dans le monde des esprits satan peut ça pouvoir na mutu moko o asengi ko empêcher bato eza eloko moko ya moke oyo eza na monde invisible oyo ezali caché makam o satan lobi echanzaka te pour mokili oyo ezali ye bato boko se distraire entre vous mais entre Lucifer te entre les esprits pétés. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Voilà, très chers fidèles abonnés de BioNews Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend à RO, beaucoup recevoir émission du jour. C'est bien le Gallo pour M. Gaïneftali, la casquette de la presse, comme toujours, l'actualité du jour ne tombera toujours jamais. Je profite encore de dire un grand merci à celui qu'on appelle Daniel Lebika, Mister Bio, Monsieur Bio, donc le patron de la chaîne BioNews Télévision. Merci aussi à Tino Matouza, celui qui est derrière la caméra. Merci mon très cher frère, vieux coach, Tino Matouza, pour ce service. Donc on est là toujours dans le cadre de l'actualité. Ndenge bato so bazozela kaka concert ya Fally Ipupa mais il y a eu des malentendements bato ba lobby banganga ya kisi ba bimi ba lobby concert bato bakokufa bon on ne sait pas. Les analyses donc tout ça la moko analyse moko très claire tout au long de cette émission. Donc moi j'invite déjà tous les abonnés de BioNews Télévision à consommer déjà cette émission. Donc vos commentaires, vos j'aime et comme ça la biso réellement plaisir. Déjà profite de saluer celui qu'on appelle à distance maman Yvonne, maman mon peuple Koki, maman mon peuple Koki avec son mari leader Claude. Pourquoi pas aussi à leur fils Loris et moi na boss à boss là suivi de Corinne Munzila. Là, je dis encore un grand merci à mon partenaire privé, le PDG, le patron numéro 1 des relators agency, M. Bijou Mwangandotoni, Bissika Pozali, n'a pas su beauté. Toujours dans le cadre d'idéologie, donc je suis avec mon invité. Il s'appelle Fataki, ensemble avec lui, est-ce que à propos de concert à Fally, est-ce vrai ou est-ce faux? Bonjour Fataki. Bonjour papa journaliste, le grand journaliste Gaël. Boni, tout le monde est sur la mabele. Oui, santé kimi na ngolo ya nzambe azali ko batela fama kimi ezali na ngolo na ye. Voilà, Fataki Bandeko Bazolanda partout dans le monde, en direct, il y a BioNews Télévision et pas il y a Daniel Lebika que je salue encore une fois de plus. Tu es évité, sans raisonner. Oui, ça on te yeka comme un message à moquer par rapport à ma cam obiso to ça na spiritualité. Tu yeke pe na tala ki pe mingi ba to zolo be la propos ya conseil lobby pour les lettres ça le 28 lobby fallait robeta ba nganga belé ba lobaki mbule robeta te belé ba lobaki ba to bakokufa. Oyo bato bazoloba en réalité ezali nango yango te. Pourquoi ce qui totali na ndenge ya spiritualité boye
avant bopesa message spirituel o bato bapesaka mpo biso topesaka ezalaka message spirituel mais na minute oyo naye nanga kopesa message te naye na mpe na actualité makambo ya fali te naye kolobela nde makambo oyo yanga nasalaka domaine au spirituel oyo yanga ye ndenge ezali boye na minute oyo nga na traitaka maladi nyonso tu oyo ezali mpo na minute oyo nazwaki provence esa bazobenganga mfumu eyo yokaki makambo ya wenge oyo makambo ya wenge toyaka biso mibale na yaka na mwana oyo yokaka fumu dikanga azalaki mwana oyo nga na yaki to mpe na bimisaki malheureusement nde napetaki fumu dikanga naza na yesu te pembeni parce que asalaki makambo oyo ezalaka abebisaki mibeko ya kutimi bato nyonso tu bazolanda na minute oyo nazanga moko naza so na fumu dikanga te pourquoi dikanga abetizaki oyo etali spiritualité mpona ndenge nazwaki azalaki vierge mais toye kosalema misala mike mwa sentiment ezwaki ye bu apengwaki mpo alalaki basi na minute oyo lolendo to mpe pouvoir spiritualité wana azali nango lisusu te yango nde napesi message bato nyonso to balandaki biso basala ni bayebaka deja mpo soki boluki bocontacte dikanga na ndenge na bino te bosali makambo na ndenge na bino donc bosukisa makambo na ndenge na bino nga na kati na dikanga na minute na opesa bino message mwana tosala so ensemble na ye ezali te na domaine spirituel oyo biso tozali bato ebele babi conseil afali oui conseil ekobeta mais ce que malheureusement eloko ezobangisanga ezali nini mpo banganga fali na bazala te banganga fali bazalaka libanda po chaque musicien aza na maître spirituel na ye na makambo oyo etali na musique mais sikoyo apropos makambo wana nga eloko ezobangisanga mpo samedi lobi eza samedi ezali journée oyo sata atambolaka tosali bino plusieurs fois émission na bino journée oyo sata atambola ezalaka mardi na samedi pourquoi sata atambola mardi na samedi eza bajour oyo bato bakufa basacrifice humaine esalamaka démon oyo apesaka bato recherche akitaka atambolaka na journée ya mardi te matambola na journée ya lelo samedi ya elobi samedi pourquoi mpo babengaka na kombo ya maimona bato ebele baza na connaissance ya maimona il a plusieurs sortes de maimona la bonne et la mauvaise faut koyeba parce que maimona ni o apesaka mbongo mpo bamaimona tolobi eza famille mais bamaimona o apesaka mbongo o atambola na satan na journée ya lobi samedi pourquoi bato bakufaka bato basalaka baaccident makambo mabe esalamaka mingi na journée ya lobi sikoyo eloko ezobangisa biso na conseil wana nde etombe nde journée o satan atambolaka est-ce que pardon nani Ousmane Nakatoma muke donc concert ya wenge tombaka jeudi ou samedi Tino Matouza rappelé biso concert wenge tombaka jeudi to samedi parce que concert peut ya wenge ou to kozala awa si je me souviens les 30 jours la entre jeudi ou samedi siko olobi bien eloko bozo banga donc même bino ba maître spirituel pour mona na spiritualité bozo banga parce que ça samedi oyo nganga démon oyo apesaka richesse atambolaka eza jour bato bakufaka na ba accident donc ndenge ozobangela bon yo mopoza sur oza conscient que na ndenge banganga mosuba l'équipe balobi que concert afali bato bakokufa donc yo bozo ko prouver que na eza jour bato bakokufa parce que ça les jours oyo démon apesaka richesse atambolaka. Oui, démon atambolaka na journée wana tolobi démon tozolobela ange o atambolaka démon atambolaka eza maimona asifaka na ange oyo babengi kasifaya il bato bana connaissance bayebi o nga nazoloba mais siko mutu o atambolaka to pe ange o atambolaka lie moko Lucifer alongaka na enfer ayaka atambolaka na mokili oyo abimaka botaka na bana ba accident esalamaka na journée ya lobi samedi po ye ayaka kaka deux fois na semaine ndenge azali wana siko ebangisaka biso pourquoi po balobi maître spirituel soko comme na journée ya mardi to pe journée ya samedi faut ko bata manandako oya yo par rapport ya mabende esalamaka mingi mpo satan aza na niveau ya likolo biso nyonso to ba maître spirituel tozalaka na sima na ye po satan azali ange de la lumière biso tosalami na lumière te biso tosalami na mabele biso ndenge tozabo nzambe asalaki biso na mabele ba esprit basalami na moto ndenge omonaka biso boye siko par rapport à conseil wana bato ebele balobi mpo nga nayekozwa nayebaki mpenza jour te nayekokalcule tarmat vanestique nango nayekokomprendre ke makambo mabe keba mpo samedi eza journée oyo rataka mingi te mpo mabe esalamaka journée oyo sata atambolaka vraiment mabe esalamaka mais akobeta eloko nakolobela bino fali akobeta akosala plein fali akobeta akosala plein na bandela ngo susu fali akobeta akosala plein na spiritualité eloko o si ba confirmer déjà donc esala marande ngo eloko o ba koko to milimo so bandimi e rataka teza match ata ba travailler match so ba sata ba match ne ko kende D1 ata bo sali ndenge ni pour pouvoir o ya mabele eza pona satan yango mona kana église bo balobaka jet d'azar eza pona babato o bandimi ni nzambe te
c'est-à-dire il faut consulter qui ba koko ba ancêtre ba confirmer que conseil wana et rotonda ba confirmer que non fallait robeta. Oui, conseil rotonda fallait robeta, mais ce que ma bende zali de tomber na journée samedi. Donc na journée samedi ce qu'on impose ndé ça te faut te déjà makamba mabe ça et ça la makaya ebele. Si qu'on a conseil wana bogomona makambo oyo fallait osala et rotika histoire na Congo. Mais autolobika en bref on makamba fallait to le makamba na biso mususu autolobika en bref makamba oyo comme actualité oyo pour toper sa message pour mettre spirituel nyonso chaque plateau so kende bato tuni sabiso makamba popo ya fali yango pe ngape na pesi message na oyo tope maye onga na pesi bini ya muke mais banganga fali baza art banganga fali baza la kanani baza la côté mususu baza awate. Quand même entre vous les collègues nganga bosolo la kano bose communiquer est-ce que vous avez temps se communiquer na banganga fali tout non bosolo la ko communiquer na mutu faut à la même direction bana ista par exemple université ista na université auto IEC eza ba université eza différent. Donc si vous avez un histoire, vous avez un G1, vous avez un préparatoire, vous avez un histoire, vous avez un rappel pour l'université. Mais spiritualité, vous avez un clan, vous avez une branche ébélée. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité tout en général. Et si je suis beaucoup Yémen, on va bien empereur laisser faire. Pour le mot qui est surtout autosali. Ba ingénieur surtout ba bikela munyo surtout bazala na se ya permission ya laisser faire différence des alini ni Satan et azali mukonzi nzambe suka lobaki ni Satan mokili na pesu ya yo bana Adam nyo surtout baza ya yo mais batu ba nzambe lobaki ko simba ba oya ngati ba oba ndimeli ngai mo o toucher bango ezati yango mona ka mutu o apengwi déjà et pas Satan a embrouillé vie na été Satan buyaka ba vie oya bato oyo tope ba maye oyo ba lingaka nzambe mingi so tale souvent Congo et le réseau progresser te bato bazo progresser na makambo ebele Congo ya na recherche ebele biso to utaka na ba est to sala ba misala ya diamant to sala ba priya ba diamant bima to mona ki ba makambo ezali na Congo ozo mona o recherche ezali ko pela pe ozimbongo na po ke liboso mais ce ko est total ki et le réseau sala ma po bato bazwa penza ba recherche te pour l'église ezana nebele l'église eza ebele les deux sous côté la vie spirituelle ya bato ezali ya mukie vie spirituelle ya bato ana Congo ezali ya mukie kondima ya Congolais na kondima ya bato o ba na mboka mpaya to pe to ba kondima ya Congolais na kondima bato oyo ba mindele za different mindele respectaka ba respectaka mais Congolais ako respecter takana kinkulu nani ya coutume oyo ba benye coutume ana Congo coutume eza ya kobeba coutume nanu un Congolais zo respecter nanu coutume na été sikondenge ni okopoge c'est pour mabele oyo ezana mabele ya bakoko eba lo ba mabele ya bakoko milimo faut ko respecter na milimo oyo bazana mabele na po ba pesa ouverture ya makambo to pe ouverture spirituelle to pe ouverture ya vie na makambo eke liboso siko po ba respecter mibeko wana ezo senga nini. Pour respecter mes qu'on les alliés enseignement spirituel il faut batangisa ya bango batangisa bango ils appellent la mususu sabota mi pe enseignement spirituel on a ali na yangote so faut ba asenga ko senga na mutu o pe azali na mai oyo ayebi yango maître spirituel moko te pe mfumu moko te oyo azali na connaissance spirituelle oyo ke tokoloba mutu nyonso te basenga permission na banset ne bafongole nzela ngana uti na monde astral na uti na monde invisible monde ténèbres na sala voyage astral 30 fois pour mettre spirituel faut ça la voyage astral 40 fois Jésus ça là qui 40 jours 40 nuits pourquoi ça là qui yango parce que spiritualité na ende akenda ki kokolisa yango pour monaka un maître spirituel faut kende voyage spirituel pour kutana ba tokutana ba ancêtre okutana ba ancêtre so ki porte no pe fumo okutana ba prophète ba otangisa yo ba tangisa yo pe ba peso connaissance spirituelle yango monaki Salomon akomandaki ba démon to pe Suleiman otolobaka Suleiman akomandaka ba démon pour ni pouvoir ya ba démon ba esprit tout nzambe apesaki yango ba esprit nyonso bazalaki na se na ye ange oyo apesaka recherche so total na monde invisible ezara ange maman. Ce que maman ana atambula ange maman o balobaka na Bible na raso le bina ange marmo parce que ngana kama marmo c'est un démon parce que vous avez un docteur mon sexologue le docteur mon expert dans le domaine de la sexologie et comment il a marmo donc na confond yo bi maman biso tozana marmo donc ba marmo il peut bazali eza ba sorte ba izibunda
o ba traitaka ba docteur po ngai naza mfumu me na komi susu docteur spirituel pona utaka na uti mfumu na lekaki na komaki professeur na yako koma siko docteur na mosala siko traitement spirituel na traitement spirituel yango to mosala opération muntu spirituel eza baka mususu kozwa o traiter mutu kaka o cheka tonga o sali opération te so na spiritualité obiso to koli to pe mai o ya kindoki obiso to zui to pe pouvoir obiso to zui na ndenge ya butu to pe na ndenge ya moibo to komo sala batu siko spiritualité na biso komi to komo sala eba benga docteur na komo sala osko traitement spirituel traitement na komo sala osko opération spirituelle faut ba opérer o batala maramunyo surtout o ezali ba sala na ndenga spiritualité yango mona ka muntu soka lali nzoto na esprit separaka nzoto etika l'esprit kenda ka place mususu on sala ke tolo tabandoto yango sala rapo nzoto po olota ndoto nzoto faut etika l'épave jamais nzoto etika l'épave olota ndoto kozala te faut otika na l'épave bongo kolota ndoto on bolota ke za révélation ya moke ogolota mai oyo ezosalama na mokili oyo ya biso ogolota te mai oyo ezosalama na monde invisible yomona mutu aloti ndoto bakangaki yengo bakangaki nga place moko boye na zamba ye bozomona mai oyo eza na mokili so eza na bato mosusu bakanga bango na monde invisible aluka basolution asalisama makambo esimba te pourquoi bakangaki na monde invisible elukaka fo maître spirituel ye mpe asala voyage astral akende kolibere na monde invisible so voyage astral tosalaka nini to bengaka bankulu to bengaka baesprit to na bengaka baesprit nyonso oyo po mutu azwa solution na ndenge ya spiritualité nga bengaka bankulu na bengaka babinyumba bambangi bankinzoki ya lulendo ti tosangisa baesprit wana so biso tokendaka na voyage astral na biso fo ozala commandement na ange jamais voyage astral okende po ange akoguide mino nzela jin oyo tokoloba esprit aza unique mapo a pesa yo porte mais ange nde agidaka mutu nzela po mutu azwa solution yango monaka ba prière to be invocation to salaka invocation oyo eza na kombo ya ange esprit asalaka musala plus que possible asalaka ngo rapide abangaka po soka sala ngote ange wana akopesa ye tumbo mais soko sali invocation obengi uniquement esprit po asala mutu likambo na kosala ngo na ba fier po azana mutu moko azo surveiller te na service oyo otindi ye yango zo mona spiritualité ezali nde po na bato to pe mai oyo bato obatangi bango nde spiritualité eza po na bango na monaki ba pasteur Calamité asalaki émission alobi fali akobeta après alobi fali akobeta kosala succès azu asani signe o siko asala ngo pourquoi pasteur asalaki signe o ezali signe o eza na monde invisible soki tobandi ko détailler signe o ezali signe diabolique ezali code ya monde invisible okoloba mais soki osala déjà pasteur mosala ba signe okomosala siko kobimisa siko kibondoki oyo ozali na yango nzambe alobi bato ebele bakoya bakopesaka message mais différence ekozala kaka na maloba oyo bakoloba na misala na bango yango monaka bapasteur ebele badelivrance spirituelle oyo bazosalela bamindimi na bango bazozwa mpenza kimia te pourquoi po bazosala badelivrance wana limité pasteur aza na église akozala na bamembre na église ba 2000 to akozala bamembre ba 5000 siko est-ce akolandela bino tout 5000 wana fo ba enseigner bamindimi comment kokolisa spiritualité na yo po yo moko pe osalaka traitement spirituel ngana na yaka na batambour magique ezali po na batambour magique na ba secret ba psaume esuki tina 502 pages psaume o mona ka oboyoka ka psaume de David ezala ba makambo esalaka psaume ka ba ko enseigner na psaume batambour magique eza biloko to na psaume na kati yo ka ba secte o ba to balobelaka hors de la rose 3 ezali a morte ezali babengaka bato kokufa emaikari ba umitama to mona yo église kutu oyo esalaka nde kibondoki makasi ezali catholique pourquoi na lobi catholique po catholique babengi à 100 boche à 100 bozipelisi bougie ezali présence des esprits babengaka ba saint baza ba sainte bazali ba esprit oyo ekufa to pe ba démon oyo ba invokaka mutu oyo akozala saint ezaka nzambe po nzambe azana masumu te esili na mokili oyo baprofete kuti basalaki masumu basalaki bambemba est-ce que mutu akozala saint rien balobaka ete saint Michel Archange et saint boye te
et c'est ndenge balobaka SM et basembo na linga penza soko tanga ba komona bango te po biso to kimaka petit séminaire pour biso to kimaka petit séminaire place on nde to monaka siko ke to kimaka église catholique ezana kibondo ezana kimolele pour l'église catholique okokoma nanu abete fo ozala nanu initié fo batinda onanu otanga pourquoi ba séparera mutu akoma abe na nzota mwasi ezali porte moko ezalaka ya malheur na vie spirituelle ya ba maître spirituel na kati ya vie spirituelle soki maître mipesi na basi okomona spiritualité na ye ekolala ekosila ekotikala kaka maka omoni ndenge libuka pilipili soko tuti solo kaka etikala wana kaka bato bazosentir kaka solo me bamona pilipili na kati ezali te yango moni siko na kati ya spiritualité oyo biso tozali nango nga na tretaka motu na domaine nyonso to spirituel po ezala motu mosusu azoluka traitement spirituel yo ozali kaka uniquement mfumu mais yesu ko porte na ye eza ya kokangama na kibokoko obanda musala osali bo moyen esimba ezati yango na traitera nyonso nga soki coutume soki nzela no eza ya coutume na kopesa pouvoir ya coutume mais soki ezali pe na nzela no eza ya coutume te puissant ba kopesa ya puissant mete oza na posa ba bengi no be esprit ba kopesa be esprit te bato o ba lukaka ba divorce spirituel to sala ka yango ne mutu azoluka retour d'affection to sala ka biloko wana mutu oyo na azana posa ya promotion musala amata ba grade te po mutu azana posa abima candidat to sala ka yango po eloko nyonso to mona esalamaka ba programmaka yango déjà na monde invisible maye nyonso esalamaka na journée na monde invisible si ba programmaka yango soki eza ba ange mosusu bakendaka ntina lola bazwaka information oyo ya maye oyo ekosalama na mokili na biso awa po satan avant azwa information atindaka ba ange oyo bakendaka kuna bazwelaka information bayelaka ye yango po satan na trône na ye azalaka ye moko siko différence nini omoni première femme ndenge omonaka première femme ya Adam ezalaka Lilith azali première femme Adam Lilith eloko bangisaka Adam avant basala Eva Adam Lilith abandaka koyaka na forme ya nzoto ya mutu bona mukila na ezalaki tanto koya ya mbwa soki ya mbwa ta koya na forme ya sirène yango monaki Lilith azalaki ce que tu as na spiritualité dans le monde auto ou taki bato o nyos bazana place à Lilith bazana homosexuel na kati homosexuel o bango bazana ngwana na Lilith yende apesaka bango porte to pa apesaka bango nzela po mutu oyo azana na monde wana o mona makambo na bango epelaka makambo na bango kindaka rapide po soko moni monto a dragon e mona raboy et 1000 anges 1000 démons ezali ce qu'on a monde ya Belzébuth monde ya Lucifer pour monde ya Lilith na monde oyo ya monde ya Lucifer parce que na trône na ezali différent Lilith azali uniquement pour na ye akambaka azali chef azali mama ya esprit azali chef de ya ba sirène nyonso oyo ka ba gege e ba la reine Kajaka e ba Marie Jeanne Bololé tous les sirènes ba la reine Aminata e ba et Fatima ta o babwaka tous les sirènes oyo ka bazala na e ba indusa ka bazana na se ya Lilith na pouvoir oyo azali nango po soko tali Satan na Lilith baza ba pouvoir presque ndenge mo po forme ya Lilith ezali forme ya sirène oyo azalaka na yango mona ka shikamishi video azwaka forme ya Lilith po soko tali mutu ya shikamishi video ezalaka banyoka pardon ba terme eleki tellement makasi to respirer no mamuke na se bande ko bozola na biso na BioNews Télévision vous comprenez quand même c'est que pour le auto fonctionnaire le mot a commis docteur vous comprenez quand même l'explication au docteur Fatagazo Pesa par rapport à ce que il y a domaine spiritualité au Azanango entre autres à la opération spirituelle na maladie moko songolo quelconque ezo mais na katanzo tonayo ozana freinage plutôt blocage quelque part donc à traiter d'une manière spirituelle donc il faut à contacter ban centre na yo pour ba place ni lokone quand pour akenda sani a débloquer ngo j'espère que tous qui ne malembe bozo comprendre boteni sur regarder na katwana azo profiter pe ko pesa enseignement na batu o bozo pesa matoi na bino na banganga kisi na batu o bozo pesa matoi na bino na ba soi-disant ba maître spirituel o bozo bimsa peut-être o azo bimsa te je dirais et je vais encore une fois de plus vous inviter à bien consommer et à bien comprendre cette émission. Des grandes salutations à celui qu'on appelle Daniel Lebika, pourquoi pas aussi à mon partenaire privé, mon boss, le numéro 1, mon premier, Bijou Mwanga Ndotoni, le patron des Relators Agency. Donc, Bambo Tenao, là je vous signale que non, je suis filmé par Tino Matuzambika qui est derrière nous.
Docteur Fataki, tous les cas qui peu côté na mo lombango do bande ko bazing bayeba traitement aux ça la zeba appendicite, myome, prostate, to eza ba maladie moko spirituelle ozo lobela to eza ba maladie ba bokono o ba to se bazobela. Maladie spirituelle, pourquoi tu le ça dans traitement spirituel? Mon la physique est bon, mais problème il y a maladie na ezali spirituellement, c'est que on traiter spirituellement. Et yo traiter spirituellement na physique bo arobi après ça va te belé souvent na hôpital azu ba traitement asale bo asale moi zo solution ezalité on peut ça qui cité amela on traiter des spirituel et on traiter spirituel ce qu'on comprendre ngo sur pour mutu et on traiter na spiritualité maladie et na spiritualité sili ce que pourquoi pas na physique ma bo nzoto na yeko zonga ndenge za normal. Et biso malade était mutu ndenga zanye peni na été le maraté yo zana posa peni na ekoma munene to sala yango retour d'affection to sala yango promotion musala to sala yango donc biso to sala mutu e ozana posa o mataba grade ba longola ke musala ozo documenté to sala ka maenyoso oyo mutu a contacter yo azali na posa ya besoin o ezo déranger to lobaka nyonso te to lobaka nyonso te pourquoi pour émission ezali ngonga ezali ngonga to lobaka kaka et loko oise mukeba to balukaka ba carnet blé di bonheur et mutu azoluka kinzo ki alulendo to pesa ka bango yango biso to pesa ka ni valise magique te poto mispira mbongo te mbongo ba mispira ka yango te mbongo ba bimisaka yango mbongo mutu akozwa mbongo selo eto nzamba atelier chaque mutu ndo mona neto bota maka ezana jour to kufaka ndenge po mona mbongo ya mutu on nzamba chaka bato bapesaka so moni bato bazokota ba set bazotambola na mituka et moni mutu atambola na mituka zu mbongo e bapesi ba déficit mbongo na monde invisible so ba déficit mbongo o pesa bongo kaka makila ezana na sacrifice moko te o sata asenga ko o babengi ko fo mutu akufa na sata e pa na yeso ko ke pa na diable ce qui appelle sur la gauche à la droite ce que différence na ezali nini po na lobi nazali docteur na faire expliquer bino nyonso nyonso bozali ko landa ngai nazo sala la pouvoir oyo yokaka to pe enseignement oyo yokaka Suleiman asala Suleiman tozo benga na kombo ya Salomon. Prophète Salomon azalaki na ba livre ya magie boyebi histoire ne tout fallait Salomon azalaki ba livre ya magie ba kanga ba démon commander ba démon nga azali na ba prière oyo ko commander ba démon mais pas ko adorer ba esprit ezala ba maître spirituel ba doraka ba esprit mais nga adoraka esprit nga azali ko commander bango ko pesa batu message na ba oyo bazoluka makambo oyo to pe maitali spiritualité ngai ndenge nazabo nazo commander ba esprit pour na ni batu bazo ba solution pour ceux que na blocage ezali mauvais esprit et freinage mona ratour na moni makambo zo tamula te za ba mauvais esprit faut ko benga na bango eza ba esprit musu bakangi yo to sala ka traitement na chasser yango ekei na protéger yo na tangelo ba puissance na sebe makambo na protéger pour esprit wana azonga lisute bino ne mo ça la so rencontre exact yo za ba mari de nuit ba femme de nuit na longola ka yango moto olali o santaka balala ka ona mwasi to mwasi olali o santaka balala ka ona mobile yo mona pe ba mai ebimaka yo soko contacter na ko longola mari de nuit femme de nuit na longola ka yango ngai na sala ka délivrance spirituelle pour na komi docteur na mosala ce traitement spirituel qui docteur on a une enseignement on a une voyage astral ba tangi singa yango donc o ezali enseignement ya sika mikolo o siko to komi siko ko pesa ba siko traitement fo na sala opération spirituelle yango monaki prophète nyonso erazo sala mutu délivrance spirituelle soka simbi te ba ko bilimo ya mabeza na nzoto na ye na kombo ya kingande ebima omoni pe bu bilimo wana saleni ebi mezali ba commandement spirituel ba sali oni traitement spirituel ba telemi bilimo na ekende biso pe to tangi makambo wana donc ya mingi ya kolobeza te ya mingi ya kobakisa ezali te eloko oyo tokolobaka ya moke na pesi bino message na bato nyonso bazali kolanda biso soki totali na Congo ba pasteur tous les pasteurs oyo kaka ce sont des aventuriers bazali na monde oyo ya molili za pasteur moko te za na monde oyo normal bo bazali te bango to ba na monde moko ya kisi na monde bazana ba signe pourquoi na boya ka ba pasteur pour na yibe ba signe o bango ba nango na pour mutu ozandoki yo ndoki oyo ba signe oyo azali na yango jamais ozandoki te oyo bandoki loba olota ye aya ko meka yo ce qui est comme on comprend tipo azando mais ça ba kindoki mususu balata ka pe elongi ya mutu ezali donc enseignement ezali vraiment mingi
ya ebele koloba ezali mais ngonga eza mokie oyo tolobi oyo yango nanu tosuki à la prochaine fois émission tokoloba maye oyo bato oyo bakosenga to mpe na commentaire oyo nyonso bakosenga soki bobengi mpe oza na mposa otunisa likambo na koexplike yo oyo ya maye oyo okotunisa ngai nazali mfumu en plus nazali maître spirituel soki nakomi docteur spirituel fatai donc comme nanga komi docteur spirituel fatai nalati tenia bamfumu mpo ezali pouvoir nsesa fo korespecte milimo to mpe bakoko na mabele oyo ozali na yango avant obenga esprit oyo esprit efandaka na Egypte oyo ya nango koto seke fo ozala na makambo yango monaka na France coq oyo batia azalaka troisième personnalité ya enfer yango monaka bafrançais baprogressaka mwa ebele biso soki otie coq ozwi lion na Congo ozwi totiana bitumba na cage coq na lion nani akoganye lion akoganye siko spiritualité etaki eza mokie coq akobeta lion pourquoi po spiritualité ya coq eza makasi koleka lion ya mingi koloba eza te tosuki na biso awa voilà pour la français bato ozovivre na mboka France bo se décourager te mole obimi eza très important babi coq na lion la spiritualité coq akobeta lion yango ozomona France est la plus développée qui est RDC Congo. Voilà. Comme il a dit, il y a Koloba Ezali et Belé, mais sauf que temps est un peu moins poussé. Vous en avez besoin de découvrir Belé. Numéro est à Fata Kezawana, Bobengae. La question vous en avez tout Makamboza, vous avez besoin à Sungabino à travers ma obino pour comprendre. N'hésitez pas de lui contacter. Donc les numéros sont là-bas de la télévision. Ba commentaire na bino ba suggestion na bino pe ekosa la biso bien mais tout ki na biso na shit ya émission na biso mais na yo ki mo paragraphe mo ke tozonga sona makambo ya actualité ya concert afali na telle ba vidéo etamboli na ba réseau ba lobi ke il paraît que banganga ya fali ba menacer concert ya CLE pe betaté mais jusqu'à preuve contraire ba annuler concert à CLE ba banganga na ba réussir na éviter selon consultation spirituelle au ko juger le quoi ndenge. C'est impossible la journée moko des conseils ebetama. C'est impossible. Pourquoi tu le bien c'est impossible dans le monde des esprits ça tape ça pouvoir na mutu moko o asengi jamais peut ça pouvoir na batu mibale etake makambo ko sala ma journée moko yango monaka na match soki batu babeti soki bokende ni lité moko fois gagner to moko fois po apola. Eza nango grave te conseil ekobeta mapeka te po toyebaki déjà conseil wana ekozala nango annulé par rapport ya quoi pour mutu era ache date ya conseil na ye botika ye botala spiritualité botala grandeur oyo azali na yango ko empêcher bato eza eloko moko ya mokie oyo eza na monde invisible oyo ezali caché makam o sata lobi echanzaka te pour mokili oyo ezali ya ye bato boko se distraire entre vous mais entre Lucifer entre les esprits pétés yango na lobi muntu oyo azali na niveau déjà ya kobenga ba ancêtre to pe ba esprit oyo na ba l'élite ba niveau pour la classe et la différence na musique chaque muntu ozomona chaque musicien azana ba sirène to pe azana ba esprit oyo ba memaraye na oyo ba pesa ka succès na ba esprit pe bazana ba classe ndeko mona ka osali album ebeti moke mutu musu asali ebeti ma classe eza ba classe spirituelle pe eyaka na kati ba classe spirituelle faut qu'on respecte pe ba esprit spirituel physiquement ogoloba po mokili emona mais spirituellement na yo eza moke mutu nyonso akozala na posa e ya mfumu nga nazali dispo ya kotraiter maladi nyonso o mutu ezo déranger na ndenge ya spiritualité boye soko oza na posa contacter kaka ndenge kaka tolobaka numéro ezalaka nango facile batielaka bino kutu yango liboso mais ya ko rappeler kaka ezali kaka plus 243 82 45 275 numéro monsieur ezali plus 243 89 56 59 981 donc mutu oyo ba problème ezo déranger na ndenga spiritualité na pesi de mamero oyo ezali dispo na minute o na WhatsApp o azali na mai oyo ezo déranger biso to pesa ka message to traiter pona komi docteur spirituel ba maître spirituel basengaka et pas bankulu ba yanoli mais nga naza suna te ko senga na bankulu te pona komi docteur soki oye
otindika no poste no prénom ndeka na fandi bona komi suko kotala vie na yo kaka sana kota na temple donc yo bengi ngai na ndiko tala mbala mo vie na ndiko lobeli makambo ezo komi no mbala mo na vie na yo po to koti suko na dimension musu pour na maître spirituel no poste no prénom fana tunisa bakoko bio to sasu na niveau na teto comme na niveau moko déjà likolo donc ya mingi ko lobezali te batunyo surtout baleki batali nga na chaîne oyo tika nzambe azala na bino nzambe abatela bino nzambe otolobeka o asali likolo na mabele o azopesa nga souffle de vie azopesa yo souffle de vie azopesa pe papa na biso ya munene o azali na sima o azana sima ya caméra azopesa ye souffle de vie marete nde kombo ebosani mais c'est ça na yo kesiko Tino Matuza les grands caméramens oh na makambo ebele to bosanaka souvent eloko to bosanaka mimi na yo te po yo to sala no be mission mingi to sala kana yo ko tuna yebite bana TVP ezotala biso bato ebele balobaka mingi siko bana to sala no be mission siko yo ka ba réclamation ya bato siko ya minga combien de fois déjà na be mission c'est que plusieurs fois déjà ya mingi ko lobezali te donc makambo ezali nzambe azala na bino bonne journée place au bino bozali. Voilà, bonne journée comme dit docteur Fataki, bonne journée. Merci na batonyo sobozaki on a dispo ya na émission oyo, j'espère que comme l'option na souka. Alobi na muké mais bon comprendre les belé. Beaucoup plus de détails bon contacter. Merci à Daniel Lebika pour l'espace, pour la confiance. Merci aussi à mon premier président Bijou Ndotoni Mwanga. Donc Balobi, le patron des rélateurs agency. Merci aussi à Tino Matuza qui était dispo là pour nous prendre les images. Merci aussi à Libotonio Soya Gaël, tout l'entourage de Gaël Neftali, entre autres Transista. Donc vous êtes tellement nombreux, Simplice Boa, Louange, donc tellement nombreux. Donc on ne peut pas aller loin dans cette émission. Donc Oyo qui va comprendre à comprendre. Merci, on se revoit au prochain numéro. Bisous, bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.